Ndeko batali bozali bongo na special breaking news bokomeninga ebele bobengi bolobi bato nyonso basali ba analyse na bango sur les accords ya IDPS na gouvernement parce que article 5 ne bomimboka parce que article 5 ya trêve wana ya accord Tshisekedi et famille Tshisekedi na gouvernement ya occupation ezo senga na ba parti politique nyonso ba observer trêve pour na koyamba corps ya Etienne Tshisekedi. Na mutai ko sala émission dernièrement ne savons que Félix Tshisekedi alobaka jamais vérité. Félix Tshisekedi awanganaka Félix Tshisekedi azali mythomane a lukuta. Ayebsaki biso ke azali ni partie prenante ne bandeliti suka ya makambo. Azali pe demandeur ya oza premier ministre te menangonga oyo yazali kokosa lelo oyo signame. Mais tango bake ko signer Jean-Marc Kaboun oyo a démissionné le la secrétaire général pe aza juriste était ake ko signer na bakor oyo batie date te. Bande ko nanga futo lukoto yeba pourquoi Kabila azeliti na avril une année après pour andima ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga. Pourquoi Félix Tshisekedi azelité to bengana Kabila si ma corps ya Tshisekedi ezonga parce que corps ya Lumumba ya corps ya Lumumba to monate corps ya Mobutu eza na Maroc corps ya Tchombe eza na Belgique corps ya Tshisekedi ekokai kotikala kuna po ase akufi aya lelo aya après 10 ans a kose kwa soute au changer le côté il a fallu na no to kenena na ko bengana occupation sima to saleli ba obsèque moko munene mais bino mo bomoni ba kosi bango susu pour la énième fois baki osala ba corps oyo ba tie date te ça dit to yebite mu kolonini corps wana ekokoma na Kinshasa pe lisusu bokomona ke bakosenga na Félix Tshisekedi andi makokoma premier ministre pour ayamba corps ya papa na ye donc pour na koyebisa bino ke Kabila ana ye zoba ana ye illettré ana ye taxman mais azali na bureau moko ya makasi ya ba mobutiste ba mukolo ampo ba vieux na nyoso to ba vielu bango nde bazo kopsalele masolo do ba kikaya ba vrai ba congolais bango nde ennemi ya Congo et to yebite IDPS na droit nini et koki kokende ko signer ba accord a impliqué ba parti nyoso tout c'est-à-dire même meeting ya Tshisekedi Félix oyo ezala le 24 ezana ngosu na tinate parce que normalement na meeting wana fallait critiquer Kabila fallait alba Kabila dégage mais na meeting wana ba repese ba soda ba repese nyonso pour le kola bazo observer trêve c'est-à-dire ba marche ko sa souté et loko moko sa souté et komika kalikambo bazela ko kunda ebembe ya Tshisekedi bande ko ba congolais chers compatriotes c'est avec les armes aux yeux que je vous annonce que la classe politique congolaise ce n'est pas seulement une classe pourrie mais c'est une classe des corrompus, des envoûtés, des malades, des inciviques, des gens qui ne pensent pas à la souffrance du peuple, qui ne pensent pas aux tueries. Ce sont des accompagnateurs de l'occupation. Ils sont coupables plus même que Kabila. Tala lelo oyo, Félix Tshisekedi a kondima ko signer ba corps oyo, ezo ko étouffer. Et là na ye ya ko zala le futur président Congo. Ils ont étouffé ba démarche nyonso tout ba combattant ba sali ils ont étouffé nyonso tout oyo biso to lobby pe oyo to lobate et okomona na kati ya likambo oyo ba journaliste ya ba journafwati ba chronifuati ba corrompu ba malade o ba se prétendaka ki ba professionnel bazo relayer information bazo boya ko tanga ba article bazo boya ko bimisa ba faute ya Etienne Tshisekedi na ba erreur na ye na piège wa koi na kolo ya Kabila. Est-ce que vous évitez que Kabila a signé sa kabatou corps mais a respecté un moté? Tala touro aza maïle mingi bateau ba pese maïle ba maïle mingi ba contourner kaka date ba tela ba date te. Donc à n'importe quel moment ba ko wanga na likamwana pour te éviter et bien ko songa mukolonini ba okunda mukolonini comment ba ko signer ba corps pour bokende na ba corps ezanga date et bon mona ke Kabila a senaki na sadek ko zo tie pression que bazela ye réunion au le 26 ya ko ya na le 26 azo asikonani
azokende na papier wana accord wana po aloba ngai naza démocrate ngai nazali mutu malamu nalingi kimia tala kutu na perdre pouvoir nanga na permettre Bemba Tshisekedi ya to signer accord na IDPS do tozoyo kana botikelanga masolo do na kati ya masolo oyo ya signature ya bakor oyo Félix Tshisekedi a permettre Kabila a glisser tina 2020 a permettre Kabila continuer ko boma a permettre ba Congolais ba continuer ko souffrir ba continuer ko kufa tala ndenge bana Congo ba oyo il fallait ba sauver biso ba oyo fallait ba bundela mboka ne bango ba vrai ba bomi ya Congo ne bango ba vrai ba bomi ya Congo heureusement ba sango baza mayele ba yeba ki déjà makambu ya mystique ko ya ba bité biso ko tika bote ba lancer le 30 avril peuple congolais a tellement pour ba benga na Kabila parce que Kabila l'air azo ke na Sadek azasiko na a tout azo ke comme homme fort na ba corps oyo ils ont la démocrate, ils ont travaillé bien, kuta outu ko signer ba corps, Etienne Tshisekedi ya ozonga, asali si ba corps wana kaka po a se permettre a kende na réunion ya Afrique australe, a kende ko kosa pris l'air en route en Afrique australe tellement qu'a dosé bango azongeli a changé na ye. Bon on appelle parfois e Bemba Tshisekedi wana ekoyate. Oh nangonga oyo, boyebi bien que Bemba ya Musée Kabila Laurent Désiré Kabila ba ezaka souté bino bozoya na corps ya mutu loko ya Tshisekedi boye na Kinshasa bokundi na butu Kabila ko ke no timo nango a profaner yango na butu Kabila ko tumbango na zute na ba sidi na nini ebembe ya ndeko na biso Rossi za Rossi akufi pepo na intérêt mboka siko ebembe neti siko eza wapi tango Félix azokende ko signer ba corps pour être Bemba papa na ya et Bemba papa na ele reya et ko sek ça va congolais et ko tongse kol na mouvement ité tina kana ngate et ko tongsa ba hôpital na mouvement ina kana ngate et ko sa courant na mai na kana ngate et ko memanango eloko te kutu et ko yero susu ko détruire Congo bien siko boye bisangai nani aza ennemi à Congo nani alingi Congo et l'air to ko bana ko loba boye boza contre Félix bolinga yete Toye babino, bozaba kolabo. Boussa na bino kaka boye. Bolinga avancement te. Bien aimé, bana mboka, ezali mawa mingi komona classe politique ya Congo, eza ko sa biloko na olenga nko yazo tout atoloke, yende grâce na ye a permettre ba corps wana esalama pour corps ya Tshisekedi ezonga. Olenga nko il doit être jugé ndenge mona Kabila ndenge mona ba criminel nyonso to abomi na Congo. Parce que Olengankoyi a yebi bien que ce que ça n'a photo sauvé Diomi Ndonga là en prison Franck Dionga en prison Jekoko en prison na ba multitude ya ba jeune o bango ba bimisaka na décembre 2016 na ba marche na bango o ba kufate baza entassé na ba prison ezala makala ya ndolo ya bolo ya wangenga ba prison tout ya Congo ezala Kinshasa na Kikwit na ba Congo na Matadi na wapi etonda na ba Congolais baza entassé lokola ba sardine au lieu de crispation et bandana na ba prisonnier emblématique lokola ba Diomi Ndonga lokola ba Frank Diongo lokola ba Jekoko bino bozo ke ko libérer et bembe o eza nango esike vandi na malili eza leso na tine loko moko tezo se naka ba kundango bino bozo ya nango po e ya ko tindika Kabila a marché encore sur les Congolais. Alors bande konanga biso bana diaspora to sukaka na sa analyse te ngonga ngoyo il faut to so minduki to bengana Kabila na ba Félix na bolenga nkoyi classe politique wana nyonso to eza classe politique ya ba corrompu baza na solution pour na Congo te ezali opposition ya accompagnement bakoyela biso solution ata mokolo moko te bakoyela biso kimia ata mokolo moko te bakoyela biso kaka kolela na kolela désolation sur désolation. Alors bino ba oyo boza ba fanakwit bino ba oyo boza ba tribal bo continuer ko soutenir buzoba ya ba leader na bino bo continuer ko soutenir ba crime ya ba leader na bino nazo sabino mukolo libération ko salama po ko salama ka po Congo eza mboka nzambe mukolo libération ko salama ka ba oyo nyonso de près ou de loin ba supporter occupation ba accompagner occupation
toko jijaka bino pe boko kata na mitu na Pont Gabi, na Stade des Martyrs. Il n'y aura pas de pitié. Aux à la journaliste, aux à la combattant, aux à la moyenne, aux à la nyonso, bino nyonso tout. Boko lega na jugement. Pe classe politique, il y a diaspora, c'est-à-dire société civile, il y a diaspora, et c'est même na biso, to continuer bitumba, to banana nous kolobela sur occupation en mboka, bato tout va y mboka est occupé, bakendanga na élection na bato na te. Pourquoi Kabila zelika kana avril pour ayebi bien que na décembre le 23 sur le 24 décembre élection isa maté. Alors abandaki ba transaction ko kutana ko binisa mbongo na ba Félix na ba twana surtout pour bandima ko faire glisser. Félix awanganaki na salaki vidéo na bi Félix c'est ce qui a mesana ko wangana. Awanganaki na Ibiza, awanganaki na Paris. Kabila bimisa ki ba preuve que nous avons kutana. Awa pa wangana ki lelo ba bimisi accord sans date. Ata boza bazo ba toyebi que Félix Tshisekedi azako sa la livraison na Belgique awa atanga vraiment ba classe minité. Mais na IDPS boza na ba ingénieur, boza na ba docteur. Comment boko continuer ba kosaka bino ba sakana na bino ndengwana? Comment boko kondima ko signer ba accord date ya accord et kobima ebanité mukolo makambo ko salama ebanité ba pesi bino ba mbongo sima boko lela suna monoko mboka pe bo bomisa ba peuple congolais. Peuple congolais doit soutenir l'église catholique parce que le 30 avril ba sango ba lobito bima libanda pona ko benga na Kabila. Ba accord oyo ya Tshisekedi na famille na ye na IDPS eza ba accord ya Tchanana, eza ba accord ya Fufu batie matamba na makelele, eza ba accord ya Chibela Bela, eza ba accord ya Lungwila ya Masanga, eza ba accord ya batu ba meli bangi pe ba meli Chichampa, eza ba accord ya Tchanana oyo eza non événement etali bisote. Bisoto soutenir ba sango peto benga na Kabila. Vive le Congo, vive la résistance. Biso ba résistant na poto to banda ko sensibiliser peuple pour na kozwa minduki ko benga na Kabila. Vive le Congo, vive Jésus-Christ, que Dieu aide le Congo et que Dieu sauve le Congo. Merci. Yesu Aza Mokonzi. Yesu encore. Breaking news!